Beaucoup de tests, ma cantifle quoi. Maramboyo, Isaka grave. Tolo Bate, DSV champion Kara. Grand prêtre de l'Impunzinga. Rona Lobatro wapi quoi. N'allez pas moi 2 pour moi 3 pour moi 4 points. Pour comprendre que pour moi boulot. Les grands merci papa merci na bande konyo sobozali kolanda biso sur la 3W radio télévision Lisolo. Bon anniversaire na yo moko DSV. Na leki na lombango na pesa kulutu na ngazambwa na Joakim. To pesa ye maloba kuna ayeba kopasula mpoke e boto. Eboto ndeko na ngai DSV Diana Sulufutu Fon Wuppertal na kati na mboka ya Bazarumani kuna na Allemagne. Vraiment nzambe apambola yo na libota na yo pe naza ko souhaiter ba bon anniversaire ba fleur belle to siliko bois ke wana biso nyonso en faveur ya radio Lisolo. Na pesi pe bote mingi na bandeko nyonso bozali kolanda biso na conférence ya mpoko ya leloyo y compris bandeko bozali kati na ligne déjà bozali kaka kati na biso bozali ko se faire supporter le grand dépositaire Odompambu na bosani yote ndeko na ngai Roger Kashama mwana ya Ngandajika kuna na peso ya yo eboto mama mize yo pe kuna okangama neso na kati na studio awa yo message na biso petite sœur na ngai mwana guta na ngai na tombele pe poko elamu poko eleloyo masolo toko pasola awa ezali masolo ya kitoko ezali masolo ya pasi pe ezali pe masolo oyo kosenga ete na ba section mususu na kokota boko limbisa ngai soko za un spécialiste na domaine te oko luka oyo kabiso kaka mena kokota mingi na domaine na biso te po epesa pe pongi te na kotante ko sala un effort na kangama un peu na niveau moko un peu local dans ce sens que standard pour na komisa pe na mutinyoso ako comprendre yango makamuto ko lobela ezali to décortiquer nanu qu'est-ce qui se passe na niveau ya serveur ya CENI signifie Commission électorale nationale indépendante oyo ezali ko kambama na papa Ngoi Mulunda oyo azali en charge ya koyeba kosunga biso nana o akozala vraiment tata oyo akodirige mboka ya Congo na ba campagne présidentielle na ba campagne ya ba députation ya ba sénateur na ba matunyoso ba wiko zala ete il faut ko le canal ya CENI po au qualifier ozala responsable na politico ya Congo serveur wana batuni bazali ka kolbo serveur wana ezali triqué software to logiciel ezana kati ezali triqué ba mo ebele ekobima ba mo wana mususu na kosunga bino koyeba place nini mon peuple périt par manque de connaissances mingi bokolo balanga est-ce que yo zambwana ozawana na Congo est-ce que ozana CENI kuna poke ne kozana expertise ozana na États-Unis kuna na Washington et puis oyeba koloba en faveur ou en défaveur ya serveur wana ya CENI. Réponse nangai ezali très clair que oui. Peu importe nazali wapi na monde, nazali parmi bana oyo babotami na tango ya promotion ya informatique et bandiko koma un peu en Afrique na niveau moko très avancé. Nazali pe moko ya oyo bayebaki présidence ezali ko tester batu ba kodiko ya ko zo ba certificat na ba bazala soit ba programmeur ba analyste ba système ingénieur na Kinshasa ezala kama tata po passer ba examen wana. Nataya président Mobutu vers les années 80 nazali moko ya ba oyo na qualifiaka kozwa ba diplôme wana ezalaka même si na campus même si na ISTA okoyi ko se comparer na ba ingénieur système te bat ba yekolaka ba biloko wana bazwaka ba certificat wana tozalaki non pas seulement recherché mais bien payé non pas seulement bien payé mais tozalaki pe bato moko to sotaki premier na koyeba ete monde ezali ko kena na automation oye kolaki babiloko ya lokola lelo teke ordinateur eza na ndako erona ko mona ordinateur na ndako te okoyi pe ko mona ordinateur na n'importe quelle compagnie te ba compagnie ko compter na ko yebso combien de compagnie na Kinshasa bazalaka na ba ordinateur na erona to ba mini ordinateur na ba super ordinateur ba gros ordinateur ezalaka na campus na yaka na niveau présidence ou bien na IBM. Elingo bete nazali na bonne position pour na ko démarrer na informatique na époque wana tozalaki na ba mayele na yo mutu faut travailler pour faire fonctionner automation.
eza lokola lelo te ke ordinateur eza na ndako na yo batielo fitu ba mwa programme na Excel oye wana oza kosalaka ba calcul na olobi to na bengami informaticien oye wana o connecter 2-3 ordinateurs nazali administrateur ya réseau ya network naza administrateur ba titre nyonso e boto naza kokumbisa bino naza kopesa bino pe merci mingi na ba titre bozali na yango mena kobenga kabino ba informaticien oyo boza pena lisusu qualifié te e yango wana na kolobela yango pourquoi parce que to salaki buzoba ya makasi biso ba africain pona ko négliger stage wana ya kozala biso moko ba développeur ya ba logiciel selon intelligence ya application oyo sili ko ya na mesa na yo posa la bongo na yo posa la cerveau na yo erona makamba ko dépendre na mundele ezalite mesale la mayele na yo elingi koloba soki un pharmacien aye ko trouver yo un informaticien alobi na lingo salanga stock na ba soki ba produit na oyo pharmaceutique expiré yebisa ngai stock alert soki na lingi na compter combien de kits nazali nango na teki combien salela ngai intelligence oyo programmer ngai pharmacie na ngai tozala capable ya kosala ngo na ba base ya ba éducation oyo tozwaki ya ba logiciel te mais si base ya biso moko pe tokoma ba logiciel to créer yango ngai na kolelaki na temps wana esungaki ngai pe kokende na Angola kokoma pe moko ya ba oyo bayebaki Angola vers les années 80 il n'y avait pas plus de 4 programmeurs na Luanda oyo bato mwindo to bénéficiaki na ba système wana to programmaki ba compagnie minene l'autre ba kometa ba ministère intérieur ba chevron ya Angola ba compagnie ebelo na wiko tangela binote tozalaki lokola ba petit roi to wiko circuler na compagnie oyo ko sala ba programme voilà pourquoi na data leloyo to tika ba domaine wana te to continuer na yango to ye comme na place un mini ordinateur et ko comme bandako ki ba PC ordinateur so zaila yango okomona un informaticien mutu ndeye moka na mutu nyonso za kosalaka ba Excel za kosalaka ba Word oza kozalaka na internet kosala onyo so kosala et puis bengami informaticien mundele abotoli biso puissance wana voilà pourquoi lelo ekomi seni alingi kosala élection na ye il se permet à dire que sur 6 millions sur autant de millions tozui 1 million to futi yango ba mindele ko basale la biso intelligence ya baya ko kontele biso 1 plus 1 plus 1 to yeba papa Kabila a gagné 1 plus 1 to ya ko yeba ete intel a gagné te yango wana to futi bango 1 million po baya ko tela biso logiciel oyo makambo yango na kompasola mpoke na soir pour dire que ba congolais tito tika to kanga ba université nyonso na ba faculté informatique na Congo ezali kambo ya soni mboka lokola Congo ekene kozala na ordinateur et puis ezako se permettre ete logiciel oyo eko kontaka élection euta na mpoto loko ya boyena tana biso les années 80 ça ne pouvait jamais se faire parce que banga ba benga kaka bato ya mayele boya awa bino batu boyebi comment élection bolingi ezalela tata tel soki to compter que compter bayo 1 to tsaki 1 kuna tata tel compter bayo 1 to tsaki kuna et puis yebisa biso impenion so yango bolingi bo sala 1 biso to yena auto benga algorithme qui est intelligence ya machine oyo a comprendre te me ya yo mutu oza koza ba décision soki mutu oyo kombo na ye Kabila to tse na code K mutu moko a voté K plus 1 to tindiki yango ekomi na banque de données ya mutu wana ka compter 1 plus n to parce que 1 plus n e bandika ko incrémenter sorte ko compter wana ekoti kozala wana pona banque wana et puis na suka to iko générer rapport poto eba batu boni ba contrôler batu boni ba sali boye mayela ngo euti pa na nani pa yo informaticien pas nécessairement non euti na batu kaka ya normal ba tekisi biso ce qu'ils veulent faire et puis biso to zu yango to coder yango et puis to installer na machine et puis to générer yango et lingo ba soki erreur ezali na tango to tester to koyeba yango soki pe fraude ezali biso na biso kaka localement to koti ko tester yango voilà pourquoi natana biso biloko ekoyi kolekela ndenge wana wapi 1 million de dollars oyo ekoki na ko kelela pa msute ezala na kati ya Congo mbongo na biso budget na biso élection to bombi yango entre biso na biso mbongo yango pe to yiko créer fi moi section muke bato to futa bango mwana Congo ale azupe musala
créons les emplois. On peut les par ya emploi. Mais ceux qui ont 1 million mobima au pesa on a ba italien, na ba français, na ba américain, na ba soviétique. Pour ba ya ko sala biso ba programmation wana émission na place eza ko banango yo déjà na bois keli était seni ezali plein de bouzoberie, plein de ko kabaka mbongo de biloko biso bana diaspora toza ko regretter pourquoi baba kambo tomoni na poto toza ko vivre na poto toza ko tanga na mundele ba même connaissance toza elango mais la société na biso ezali applicable te chaque jour toza ko lala ka pongi te pona ko regretter bato wana ba uta Congo baya na poto pona ko ya ko luka kaka banani ba ko salaka ba biloko boye les blancs se moquent de nous baza ko sakana na biso voilà pourquoi musu ba kokise na pesa ba raison ka mebele baza ko loba musu peto zongela ka ba bobiso etande yango to komi ko ya ko mona ete to compte mingi na mondele e mondele akomi ko sakana biso parce que ba programme autant ba ko sala na poto tricherie ya ba code tant ba ko sala yango bino kuna boza kutu na mot de passe ya kokota na kati ya nini oh tokota na serveur mon serveur souligné au mot buzoberi. Le problème na seni bazolinga ba jouer na ba tête na biso poto kanisa ete ba spécialiste au bosili ko zwa kuna quelque part na seni o baya ba spécialiste ba information ba ko yate ba ko ya ko tala ba serveur na biso na za ko ya secret ya seni secret ya mundele codification eza na serveur te mais ya quelque part ou na ko pesa bino secret wana place ni boko ne ko fongola mpoke po boye ba soyi kabila mbula o to ko tala place na ko lekela soki collaboration entre biso nyonso ekozala mais soyi bo compter ka itoko ne ko zwa docteur wana un informaticien. Je vous dirais qu'un docteur en information n'est même pas nécessairement un développeur. Parce que le docteur, tout le monde a express. Si licence n'a pas musala monité pour vendre le chômage, il la maîtrise. Maîtrise n'est si aluki musala amoni ya musala yangote yewana ale a doublé a comité na doctorat. Lelo abimisi docteur. C'est un docteur professeur à l'université de Matungulu. Non, un docteur parce que aussi ici classe pour un docteur est préparé comme un pédagogue pour ça. Mais tu n'es pas être un développeur. Pose à un développeur, il faut à la moutumo par carrière, tester plus de 10 ans il y a programmation. Programmation, c'est là où nous avons raté. Les lots qui ont programmé bazala sous-souté. Analyste bazala sous-souté. Nous avons comment informatique. Informatique c'est quoi? Oh, réseau d'internet, oh réseau de locaux, network LAN, c'est ça. Mais mondele indien de là va battre le record mondial parce que ba bossani originalité na bango ya ba programmation te. Programmation de place on les a kozanga biso na Congo mais tozala ki na ngo metotiki ya eto perdre informatique na Congo ikomi informatique qui faut sekele. Place on a koyebisa bino déjà en avance na kota siko de façon technique. Bande ko bokote linga na yebi toko solo là. Mais dans le balai un peu dans le niveau scientifique et puis dans le niveau de connaissance générale qui est standard, beaucoup de